Ezate karaté bozomona ngai karaté. Karaté na soya na mingi sababa la biso na bikenzago azanza ba mawa azanza ba bolingo akobate la biso tokomona lisusu na lokwa biso to abana nzambe to lobaka ba volonté nzambe salami benga menga na mona ngo na koloba ngo ki akufi na bontaba akufi na yebite on dirait mi yebaki isute o yazali makile bandai ko sila ye batie 3 chassés à makila yazo bien ngo menga bo comprendre ça lingala ya Brazzaville azo bien ngo menga donc makila batie 3 chassés ya makila izo simba te ba yeko bakisa msu izo simba te ti ba transférer bango azo ndenge koma parce que comment nango ka ndengwana donc comment ndiye ba gender na vandi boy mutako simba téléphone nga glisselenga na zongo pe en plus Internet est à la place, balier des rencontres, ma bête, après avoir nié surtout, Ozui awa, mituka, bandaku, ozorata kitoko, chaque jour, chandra bilamba, ma provision chaque jour. Au bendi bon moina, au moukier, au koufia, on a ma porte à porte payée. Bana poto! Bana mokili mobimba bati yangola ndegi ozabie lisolo na pati melanga yango to landaka yango eza na chaîne YouTube lisolo na pati melanga lo landa yango okusepela alobela yango wana pa alobelaga nyonso alobelaka ok papa yema solu neza na kati ya liki 12 de vérité bonjour bonsoir ça dépend na RO borokuté la biso na kati ya site na bino ya kitoko o epesaka ba news bien o elobelaka makambo bien na ba émission kitoko ya boye concept touch TV. Iboso to repesa nkolo merci wa sali biso grâce komona na lisusu ngai na bino na site na biso monene concept touch TV to pesi merci pour ce qui était et to monanité ce qui était mobulu. Alors lelo to yepenza koloba mingi na likambo ya munene ya somo o ekomeli lisusu biso ba comédien ekomeli ba comédien boyebi ezaka bongo ainsi va la vie ba comédien bazo kufela lelo ezine de ko biso mélodie je crois tant na lo ba mélodie ba ko balancer ba image a wakalate boyebi de ko na biso mélodie azaki na groupe théâtral sans souci. Alors ezaki temps bon comprendre aux en nzela eza normal en attendant pe bozo mona Kinshasa ndenge zali nde bato bakoma koleka parce que awa embouteillage comme trop même na tongo embouteillage midi embouteillage butu embouteillage donc bon comprendre donc ba mituka ekoma koleka na kati ya balabala ndeko na biso mélodie asaki musana et bien na kati ya groupe théâtral sans souci papa biso sans souci. Alors à kota ki banzonzing asala banzonzing ebele boyebi mélodie bien abandi théâtre mwana muke a koti na banzonzing pa major bisa Didier pa batu boye pa batiti kalu pardon et siliwana alors ayaki ozwa tamoko ya pause batu ninga tant on a tie photo ya mélodie na statut bamsu batu ninga tokanisa abala bamsusu o akendaka Lubumbashi bamsusu o akendaka Poto ndeko na biso mélodie vraiment na eza Nicole akomaki kovanda na Brazzaville na précisément na Pointe-Noire akende ko sala vie na ekuna na Pointe-Noire eloko mai ekuna pe to yebite po atikaki musana ina bolenge nyo surtout akati ake Brazzaville akenda ko sani kuna ye moka mutayebi pona nini atikaki ko sa musala théâtre ye moka mutayebi. Alors malheureusement lokola azate soka azaki na bomo etonga to tuna ye oninga ko sa okende ko sala kuna na Brazzaville nini osali vi kuna na Brazzaville précisément na Pointe-Noire pour que neti Pointe-Noire otiki musana ya théâtre o abandonné
Donc ba ba tuna kinga pona o abala o avoyager quand akoma Lubumbashi boyo qui réponse akoma ko vanda na Brazzaville na Point Noir ko vanda zo sala vie na kuna biso to yebite ngana bino balandi to yebite to kabu tongo makasi kandi to anelanga boye Mélodie azai souste akufi alors nga kuna yeba kité na ko fungola connexion nanga na moni ba boaki Mélodie akufi alors et sali pas si peu mawa et sali pas si peu mawa komona ndenge tozo kufa na elenge boye na kibo jeunesse boye ezo sala pas si makasi parce que to kufeli trop kala mingi te atozaki na mama Shako sikoyo mama ya mama Shako elongo soki nani so akufa ki awa nani Diana eko kufa Moscovite papa biso shaba eko kufa liwango ekati sisu awa elandi Mélodie na Point Noir alors eza pasi ezo sa biso sengote na seki mukie na moni statut bakomi o bata théâtre bo gêné 3 jours pondé tozo kufela eza ngoka likambo nzambe tozo yebana bakufa na biso parce que tosi to yebana so na kufi en tout cas il faut boyeba Mélodie akufi azali souté na minute oyo morgue comment dirais-je azana morgue à Brazzaville na hôpital central na bango ba misusu balobi oh akufi na malaria oh na typhoïde alors nga azana vraie version na parce que kalate bo mona ba image roleka bazaki na bandeko na ye ya Brazzaville ndeko na ye oya sungaki donc camarade na ye oya sungaki ye na maladie ti na ndenge akeko kufa bokoyoka maladie oyo Mélodie akufeli alobi boye na kati ya image wana alobi ke Mélodie makile koma eko sila ye pamba elo ezo kamwisanga tant Mélodie a comme na maladie 2 mois Mélodie actrice amune na kati ya Congo a sala oza na famille na yo artiste baza a oza na famille biologique na yo Mélodie akekufa lokola ntaba na Point Noir pourquoi pas na batanyo surtout wana ngaso na zaki place wana moi wana zal abanda poser ba question nga na tuna etango bino ba camarade e bomona ke mutazo bele 2 mois poni bo katisa ki na mboka na etaki ko kufela kuna na mboka na ye eza nini kaka ikanga Mélodie bongo to yebi tenga na bino bandeko balandi ya concept tate tu vis donc eza participer mawa yango tangu toza na njoto makasi bote ba makamni to sala ba makamni to sala parce que lobi na biso ezala malamu mingi alors ce qui bako balancer biso image wana après ba yeko traiter yango esila kinango opandi une année après nde eye susu ko attaquer et comme il pali au typhoïde ou infection aucun à l'hôpital pas examen ba perfusion azui to jongi ndako to vandi moi une semaine ça marche pas santé zo kitaka santé zo chite kaka to jongi disus hôpital ba pesi sous traitement to jongi et marcheté muto azo dimine kaka puis na monier a komi moi pâle mais tout ya suka to ke ndaki hôpital et to jongi ba pota ebimaki munoko tout ti na mongongo awa Mélodie amelaka mai te aliaka susu te en tout cas nzoto tu akonda ki faut kokonda ngana lobi te nakoki jamais to vanda na ndako okufa na ndako na minute wana pe la vérité mbongo esilaki ezalaki lisusu te eloko tozolinga toyeba nde penza yango wana eloko yo déranger biso makasi yango wana mbongo yana bato mingi bazala kobengisa Mélodie yaka basombele bière bakofutele mwa déplacement wana po ala nzoto makasi mais tango Mélodie azui malade bato banda kosombele bière banda kobengisa ye bamona beauté na ye bamona bamole na ye bamona ba hanche na ye bazui idée ya participer pour permettre na Mélodie azwa même kisi ya homéopathie azwa traitement na hôpital nazalaki nga moko na hôpital la grande o accompagnaki biso ezali voisine na ye atikaki biso te tozalaki na ye na hôpital tozalaki na ye ba grand na biso misusu pe
babanda ki pe bazo aider na ba déplacement na ba transport mais na mona ki te mutu o keno ayaki na soutien ata 10 000 francs ou bien $10 na monité to mona ki te to bundi na mélodie et to ke rendez-vous ya docteur baputa même il force à kutambula ezate atamboli ndambu to pemi tinare to jubis to kekuna et to komi docteur alobi mais mutu boye na makila ezate azana 4% makila docteur alobi na kende mbangu na hôpital général oya na 3 poches à menga tiki mélodie na mbeto na la grande na biso wana voisine wana atika biso te etike na mbeto ba pesi na groupe de makila na kena na hôpital général na assisé na kekuna na zui 3 poches à makila toye nango batie premier jour wana abundi moi ça va azui moi force to lali 3 jours après asali lisusu rechite docteur aye susu averfi abi oh mais makila to tieke wapi makila ezate il faut sur 3 poches atimisu mbang na hôpital kuna na bank tison na sombi sous 3 poches à menga toye bacheye to vandi akomi moi bien to bimi to zongi ndako parce que hôpital wana evanda ki cher ndako sunga biso azate mbetu chaque jour 10 000 totali to beta ki kuna déjà 7 jours to lobité docteur c'est mieux to zonga ndako aya kaka zo ka traitement docteur libéra kibiso mais to jongi moi ba fièvre et continue ki kaka to vandi une semaine après changement exact ba fièvre kaka nga lobi aujourd'hui déjà moi menga ebele mais ba fièvre kaka to zonga kuna to jongi kuna na clinique wana to lali na tongo esimbite abundani esimbite docteur wana atie so transfert na hôpital Luanzili ezali hôpital ya l'état toke kuna to komi balobi mais mutu boye na makila ezate il faut 4 poches à menga oh Seigneur. Maintenant maman na surtout lobi wana je dis que oza émotionné o ekoi esekoi mélodie aki motoye banaki asa na 2 familles actuellement famille artistique na famille biologique bandeko na ya famille artistique baluka bayeba biom to vandaki na mélodie ebi passe au mélodie akutani nango okosenga na bango nini elo kana sengi papa ambassadeur utika bisote mama première dame oza mama bana nyonso otika mélodie te atwana mboka bapaya ya kisi kute mona na kite ebongo ya kokunda ye famille ezate toza biso bana na bana eloko na sengi papa langa mokonza mboka botika te mélodie akunda mawa na sengi bino bolimbisi na sengi bino pardon bobunda mélodie akende akunda mana Kinshasa botika biso te awa na moni pasi na simbi tufi ya muninga na ngai na longoli tufi to komiti na suka to perdre mélodie eloko kana sengi mama première dame papa président aide biso ebemba mélodie ezali na la morgue na hôpital général tozali awa kaka libanda papa sunga biso ebemba mélodie ekende batrice nyonso botika te moninga na bino kunda mawa ebembe kokunda ma sans honneur na mboka bapaya mbongo akisi ezangaki ebongo ya kokunda ye. Merci beaucoup. Merci maman, tu es émotionné. Ça la forte. Nzamba kosunga na sûr que famille na ye message ezokoma na famille artistique na ye et puis na gouvernement ya mboka na ye message oyo ezokomela bango donc zala forte nzamba kosunga tozu maman. Merci beaucoup à mon fils Levi King na ba image wana tu ko balancer en tout cas image wana eza clair malobo eza kuna eza clair eza to ko inventer yango te parce que la fille ou bien la dame eza mutu oyo bazali ko vanda na anande ko na biso mélodie bazo lia na ye bazo mele na ye moninga na ye alisana oyo azali kuna na point noir nenga tika ki biso na ebite mélodie okimela ki biso nini théâtre isala ki yo nini pourquoi que se réfugier na point noir vraiment personnellement ça me fait très mal
Ça me fait très très mal. Ce que ça gâte mboka musika to bangola na moni pe bande kona musu bazana bangola babuti ba moni ke simbite bayeti. Netu ngabo na buka na kate so na mona ke place simbite en duka na kozonga. Ele kozobu mabiso ba comédien soni. Ota la kanga bayeba kingai ngana zaboye na kine susukuna na bande soit 0 oh mutasimi vino ezanzambe batu baza banani bakolo banini na vina yo so nzamba lobite ezo lekelanga parce que na mukolo moko point noir okiti Brazzaville Kinshasa mbala moko mukolo moko ezango makambo ba 2 jours à 3 jours te ezo sala passe ndeko na biso ifala kufata awa ya taka bongo akufa kana maladi wana awa to lelaye awa heureusement la fille a zappé ouverte à l'objet que notre tikate donc to ko tika pété po Mélodie za actrice a pas en pambate ba makile bandai ko sila normalement so total bien Congo Brazzaville les appels na soya malamti ezande mona bangola donc mingi bakitaka awa malade modèle wana biso tozala ba médecin traditionnel bazali ba médecin o baye ko la pe na classe boye à part baye ko la banjete bazali Mélodie soka kitaka awa na lisungi ya Nzambe amsalinga kiabika donc akufi makile bandai ko silaye batie 3 chasseurs makila yazo bien ngo menga bo comprendre ça lingala ya Brazzaville azo bien ngo menga donc makila batie 3 chasseurs ya makila izo simba te baye ko bakisa msu izo simba te ba transférer bango donc mbongo zaki susute mais Dieu le père katisa on dirait en voutima on dirait presque le ronini avandika akuna donc alingaka kufaka akuna on dirait lemba ineka Kinshasa boko lemba Kinshasa po ani po batapoto kutu ba yape akada avant ni venir na poto ba ane mais aye awa bato ba ke bangola malade Jésus aye Mélodie ngana ko be ngo bon le quoi biso to abana nzambe to lobaka ba volonté nzambe salami benga menga na mona ngo na ko lobango ki akufi na bon taba akufi na yebite on dirait ami yebaki soute o yazali on dirait ami yebaki te o yazali mama Afi Milandu papa Audace Milandu vraiment bolandi ba makambo parce que bozaki ko tuna ngai ma pati il faut oluka ba vidéo il faut boye bolandi vidéo wana et puis tozo senga ndenge mwana mwasi wana lobi eza kutu ko senga na été soué na biso ba Chris Bacteur donc bato to saka lisano ya télévision to teyaka soué na biso eza boye ke la biso ma ba konza mboka tozo s'adresser na première dame tozo s'adresser na président na biso de la République tozo s'adresser na bato ya mawa ba diaspora en tout cas tozo na posa alisungi po ebemba ndeko na biso eya awa tolela awa avec honneur parce que kuna na ngambu bakomona valeur na été bakozwa valeur na été na yebite kuna bande ko vivre ndeni lokola comédienne abande ko vivre ndeni lokola mutu normal parce que zaka na libota oyo bota mde bakoye batina na yo nesika oyo za mde bakoye batina na yo esika ya za kuna ezaneti donc bakoko kundeka ndengo na alors biso za na posa tolela mélodie na ndenge esengeli parce que asekisa Congo asekisa bande na biso ba diaspora boyebi Mélodie très bien abanda théâtre bo mwana ndenge akomaki mamumba mo bon na ebité bolimbi sanga message mo ekoti awa ndeko nanga tuni soki Mélodie abota wana pena na yebite soki ya bota totema bena biso pe susu bato to sa ba misala o tozo bomba ka bana o mwana tango kokufa net ngana na jeune fille nga mamu mbandeng mana po na bomba ka ye ay tango kokufa li babanju ko bima mabe na yebite est-ce que bomba mwana na yebite est-ce que ya bota azana bana boni en tout cas wana vraiment les points d'interrogation parce que kokenda point noir kuna ndia ke point noir asali mikolo ebele ba mvula donc to yebite soka bota kuna point noir
donc tozokende yango na moi tokoyeba soki aza na bana tokoyeba soki patikaki bana awa toyebi te nyonso tu wana kaka eza makambo tokodécouvrir nsima na nsima mais oyo tozosenga eza kaka tolela Mélodie na honneur vraiment bandeko na biso badiaspora première dame na biso bolimbisanga so ntie première dame mpo na si wana eza na héroïne da l'ombre wasungaka comédien en tout cas totia mo eloko tosunga po c'est pas facile ebembe katisa pays mosusu eya malgré tout bamisien baloba ke Kinshasa Braza ezaka mboka moko mais kaka ebale nde ekabola biso mais eza mboka mosusu Brazzaville eza mboka mosusu atako te ebale ekabola biso mais kosenga makambo ebele badroit et tout donc ebembe ya Mélodie eya awa tolela ye avec honneur topesa ye bonheur oyo abongi nango bongo sikoyo Levi ozo balancer susu image mususu ya ndenge bavandi kuna na matanga ndenge bazolela bakamane pe oyo azwaki kuna bakoloba totiango tolanda à suivre. Natika nzako na ngai natika bana na ngai na eko ba na l'hôpital soko yeba to kufa melo il fallait pas permettre ngana koma wanda il fallait pas permettre melo fallait pas nazo pa musotusi nazo sokola yo nazo liesa yo mamunde liesanga. Merci Levi tomoni ba image wana ba ndeko kuna bavanzi ba ndeko na ye oyo azwaki parce que biso ba acteur non ba biso ba artiste tozaka na ba ndeko partout artiste aza mutu ya orgueil te artiste aza mutu te ya omoni bato offrimé tant yo komi esika lona. Donc Mélodie c'est sûr à lona qui est artiste wana bomoni kuna bande koneka oya zwaki kuna bazoloba bavandi libanda je crois bomoni pe ndako na esika za eko vanda porte za ko kanga me balakisi biso kaka ndenge azai ko vanda esika za eko vanda donc wana bande konaye bazana matanga kuna esali pasi eloko ngai na koloba ya mutu ya to yeba nzambe parce que soko yebi nzambe nyose ko za elo malamu eloko moko te ke lekela yo muninga zwa te yo muninga zwa pardon yo zwa te ezaka normal zana nzambe za atango nyonso nzambe za atango zolia na fourchette na nkasa na lobango okomi na mituka zaka na nzambe eloko moko te boye ekimisa yo eloko moko te boye ebangisa yo po biso tutu abata masumu ngati lobi makamango yaki na bandeko réfléchir trop sur Mélodie parce que kotala ye comme na Mélodie na ba photo o akufika a jeune bon ozana eloko no na nzoto makila eloko aneza okimaki ni eloko ni yo mona o ebaisa parce que na kuna na Brazzaville basanga bango théâtre te ata basali pe simba te po biso to leka bango kana gaz o ya biso za robotana ana Congo nzamba apamboli biso na ba qualité ebele to sa musique esimbaka to sa théâtre esimbaka o sala boy esimbaka parce que kuna na Brazzaville basa la théâtre te bon Mélodie kende ko sa kuna nini ko ba question na zu yango ba bia kende ko sala nini ngana mona eka na musika azan ndeko na nga ya théâtre to sola ne déjà mais ko vana bena ba pina pourquoi kima en tout cas ti lelo na kanisa bato mingi pe bayebi yango te. Donc en bref koloba que tozana matanga tosenga lisungi ya bato nyonso tu o balingaka Mélodie en tout cas botinda lisungi na bino esala biso bien po tokuna ndeko na biso malamu ya wana koloba tozali wana balobi tolela ba o bazolela bolela na biso elongo et puis la Mélodie ezana kauka parce que aza mwana kauka to koma pe wana troza ba image boromona et pas na bango parce que mutatiki libota na etamula yibongo bon na éviter ka vie ngo ka koluka vie Brazzaville te na ke kufa na Brazzaville na point noir makambo ebeleza na point noir kuna kisi kuna congolais pona koboma mutu pona mobali pona mbongo baba saka na raté baza vraiment donc somo siko okivana na bata bongo bon loka to zape kuna ebele to sangana ki baza irens pona ko sala moi
lisanga na bango nde bavandaki wana. Donc voilà, et loko tokoloba mpona liwa ya Mélodie toza na posa vraiment ya lisungi po ebembe ifo kita awa tomona ngo tolela ndeko na biso tina dernière demeure na ye totika eska totika Diana Makila, eska totika Papa Moscovitch, eska totika Maman biso Chako, eska totika bandeko na biso bele donc ne pe komona eska totika Pululu Chico, eska totika Kiro Makambo kut baseri wana akundama na ye na Kinkole ba nécropole yakate po maindu tokunda ye na nécropole toza na posa pe ndeko na biso Mélodie toke kotika ye na demeure na ye ya suka na ba cimetière wana mpo awa eza mboka na ye Congo eza mboka na ye abotama awa asali musala awa asali makamne mingi awa kuna kende ka ko sala vina ye mususu. Voilà, on a quoi koloba tozosenga na ba comédien tozala ini tozala vraiment ini po makambo ezokoma oyo na mona toza na ba distraction ebele tozala ini tozala na bomoko tolinga na bolingo tobungisa pe ba vie na biso liboso nzambe mokonzi na liboso bato bazinga na biso tozala ba témoignage ya kitoko mokile koma na suka mokile zo koma na suka makamu mabe amen mama na ngai amen tozala nzela bo comprendre mokile zo koma mabe ko boma na tala poison ndenge koma poison koma na ngoka ndengwana doke koma ndiye ba gender na vandi boy mutako simba téléphone na nga glisselenga na zongo pe en plus internet est à la place na biso ba lieu de rencontre ya mabete ya kozonga sa mabe na mbete tozala wana tolinga na ba émission ya kitoko ba makambo bien tozomona ba kati na biso ba comédie ba ranki makambo bele puis eza nango partout totika mutema mabe totambwisa malamu esika oyo moni ke na esika nezopesa nga kimia tetika zana ba camarade ya bien kotoye batu ya bien oba kopesa yo idée oba kolakisa pe surtout nzela nzambe Yesu Masia nde makamde na loba toujours Yesu Masia nde makambo sa Yesu Masia kufa liwa makambe bele après avoir nio surtout ozui awa mituka bandaku ozolata kitoko chaque jour chantera bilamba ba provision chaque jour obendi bo moina mukie okufia wana ba porte à porte payé parce que na lingo mwa muninga tatambula na mwa yasi soka tambule kana yasi wana moteme baby donc tout ça là tout ça ko ngoblango na kotambwisa malamu zala bien et nzambe abatela raba oyaye akotika yote tozolo bateke ndeko na biso Mélodie akufi na boete akufi pona maladi ya belaki ya makile zo sila oyo verso boyoki wana on a zopesa kaneti conseil parce que to yebi vina etende bandai ko mene kuna muta yebi onka ka nzambe na ba camarade oyo azwa kikuna donc ben voilà tozo kedia na shit nzambe ya pambola batonyo surtout oyo bazana kati ya concept Tat TV et je voulais dire que vous s'abonner lisusu massivement na concept Tat TV pour vous émission boye émission oyo kombo nango tosola na mama Pati Melanga donc mama Pati Melanga arozala na toujours pour na bino ba question na bino so na salle émission nanga botie ba commentaire botuni ma question en tout cas bondoza ba réponse et nzambe ako pambola bino makasi wana na ke musika ko pesa lisusu nkolo merci wa sali biso grâce tolo ba susu makambu ya ndeko na biso kat na concept Tat TV na ke na ba héros de l'ombre nanga couple Milandu couple Beni maman Afi Milandu papa Audace Milandu Zambé apambola bino apesa bino ba inspiration ebele naza aposa pe ya idée na bino et ça la ngape bien na kena musika na image na mona ki Levi King balobi mwana muke na mayele ebele azalaki wana Zambé apambolo mon fils okende liboso Nathalie na mupanzi na moni les grands cordons wana coach na ngai Alex un grand homme dans un petit corps azawana temoko clair un beau gars Zambé apambola yo na souhaiter ba bonne guérison et pas ya
moi nangai Olivier bonne guérison parce que azobela blanc konanga azobela nzambe langa tilo loboko isiko zali Olivier et nzambe apeso ba bonne guérison et na bo sanité Brigitte Mbanza tour du monde akenda kenda wana ba partenaire nanga ya makasi passeport rouge na mwana na ye Annie na mwana na ye Jonathan papa na bango Vielido boza toujours ana pour soutenir Pati Melanga et na bo sanité Blandine Ikoma Mwasa Mongo maman na biso Odette Desalé ma grande sœur chérie na Katia Sergi maman na Naïs maman na Audrey na bo sanité Claudine Lady, la femme du boss Bruno Lady, mon ami personnel Nicoletta Mainga, mon ami personnel encore, mon ami privé Nicole Ngomba Merabupia, ya Pierre Abupia, Libana Bino Elekana Kimia, na Bosante, ma sœur chérie aussi, Igate Ukola, na mobile na Igas Motindo la Balobi, Yende Ngombe, ya solo oyo alongi Igate Ukola, Nzambe apambole bino pi ba fan ngai nyonso papa Devo c'est mon grand papa Gabi Alisala bino nyonso bozalana ina bosante bana nanga ona bota biologique début d'Em c'est moi Samwindu Alegria Rita ainsi que Wendy mon petit fils que Dieu vous bénisse.